faire égola azana temps ya calculer ba insecte basé pas falité oh ba insecte baza kuna ba oui baza ba insecte ya insecte comme on a piqué au te pour yo capable mais je te dis si au biso tozaka ba njimula ndela te tozaka ba mawo elisa te tango welisi zwa yo arena ya bino bo zwa comment koya ko luka musu ba problème place mo problème yati concert est à reporter parce que faire rigolo ce concert est à na minute yo na bien Sylvie to ke no malembeko pour date bima mutu faut vendre na bureau o eza musique les choses ya ba époque o eza musique ya ba époque ya ba papa Tabuleita Ali il faut payer masco moi faire rigolo aller à nos sa date tu as bête concert boy fallait monter manaï comme ma weli ça te et monter mais comme monter ma soso et ils avaient le quoi yazawa est-ce que ici belanga est-ce que il y a au bêta et monter ma soso gaya tokoya mubondo bato fallait musu bazawa na pembeni na ye bakaba mades ba période de bima bango te Voilà, merci Nandenge Bozaye Beli pour na Kolanda. Chaîne Nabino Bolingaka, MGTV Mami Wanja, merci. Naba abonné fidèle ya chaîne Nabiso, na Bosanité Bino Nyonso. O Bozali na Orléans, na mboka ya Mama Mami Wanja. Hein, Bozolanda Biso takaka, mboko mama, oh la première dame d'Orléans, Vandi Mami Wanja, Maya. Papa Misha. Donc, et ça la Biso bientôt, Boyoka Bozala Pembe, nae, vraiment, le combat de Kiniki, Peso. Maman Emily, donc, tout c'est vraiment, donc, la bino sur maman Aline ici, Bolingi, en tout cas, Bissika Bozali, Bambote, Nabino, et Bambote, Naba, abonné nyonso, oh, Balinga, Kabiso, en tout cas, Bissika Bozali, vraiment, Nzambe Aza, Nabino, sans plus tarder, très chers internautes, tu vas dire déjà émission Nabiso parce que les gens vraiment te colombe, tu comptes dans mon sindo, tu simba partout, parce que tu as la musique, tu comptes appeler moi mon pied peut côté il y a théâtre populaire. Dans le plateau, na zanga mon côté, na zanga accompagné na Dani Chimanga. Dani Chimanga, ça fait longtemps, bon mon ekala, bon tout la kenda wapi, tu comment Congo na na si ma caméra amona na soute alobe na souferete Sylvie banali so bondo sabino mi bane bosala ngo soute pourquoi parce que bato kwa ba vekini ki peso ba mama Aline kisi bolingi ba separateur ba mona ka Dani Chimanga donc Dani Chimanga za déjà na plateau on a profité pe c'est déjà bonjour Dani Chimanga. Ouais, bonjour Sylvie Bati, bonjour na bande romion so ba kola. Vraiment, ça va bien. Montez la présentation dans l'air au lobby. Voilà, et c'est qui singa dans le bas déjà na batu banda kala, ça c'est ma maison. MJ Télévision, c'est ma maison. Ezanda kuya mama ya Sylvie, ezanda kuya mama ya Dani, ezanda kuya mutu nyonso. Oyo akoki kosala musala na MJ parce que biso na MJ Télévision to kangela muntu mutema te donc naza toujours wana malgré et 18 ans non 18 ans mais toya na biso na sima caméra pour dire que on doit laisser aussi la place aux autres pour que va travailler et ça nous pour dans le coup ya chaîne. Je profite directement de saluer comme ça la première dame de Orléans qui est Maman Mami Wanza, hein, la première dame de Orléans, et puis na opé Sambote, na ba maman Aline Kisi Bolingi, et puis na opé Sambote, na batu nyonso oyo ba mesana kolanda
Amiji Télévision, merci na Papa Micha de Paris, merci na Papa Micha. Vraiment, c'est notre daddy. Vraiment. C'est notre daddy donc. Voilà, c'est notre daddy. Déjà dans le bac, à la première conseiller, il y a chaîne Nabiso. Pour dire, Eza et le moko batu PR mususu, ba bandai ko sepela nango, ba mona nanote. Tout ça ka batu G moko boy. Ngana mama nuwanja. Tout ça batu G moko boy na ba sibi. G moko boy kaka. Eza nango G moko boy. Mais on est toujours là en train de travailler et tant que caméraman, monteur, on est toujours là pour servir notre chaîne. Donc, très bien, Dani Chimanga. C'est vraiment l'émission Oyo. Et ça, beaucoup plus pour vraiment affaire et bien tant affaire. Voilà. Golo va seper la canne, Orléans va seper la bavé qui pèse au maman Mili, maman Aline ici Bolingi. Bah ya Christian à quoi ça? Il y a Kofi Olomide. Bah ya Kofi Membe donc bah c'est belé, bah c'est belé vraiment. Bah maman na biso basé belé kara, basé belé. On est basé en carte na carte Orléans va seper là vraiment il y a beaucoup bio faire rigolo la concert na ye ya Paris la Défense Arena au bisunyo sotoande kozila. O bagolo bagoloise gladiateur babande kozila o mokili mobe bande kozila mais lelo o concert wana ezati concert wana ndezati bongo tozoye bate est-ce que concert wana kozonga kali susu to pe concert wana eza annulé pour na libela. Vraiment Sylvie, merci pour la question. On est à question moro bien, je crois bagolois bagoloise gladiateur ni on so bakolanda biso et puis déjà le gros pensait qui annonce moko to côté théâtre na bengi pe ba cook. Ah ya si la bisalu boya parce que ngana za wana na bengi ba famille bota ah yo bengi bango ba famille boka eza ngo pe problème te biso bengi nano ba ndeko na biso famille bota vraiment baya ebele Sylvie ba tina question tuni na koki ko loba boye je crois batu ba kolanda biso ba batu bazo bate ba ka ba intellectuel au moni TV il faut to ya na ba pire analyse est raté o lo beloko moko boye batu ba ko kanisa lo ko mi craquer mental concert et rosalate par rapport à Yannin tout soit non le quoi batomayel par rapport à Dacho ye à Tiaki au Kinuna et bande kozela le 25 avril na moment au concert on est le 26 le 26 avril merci beaucoup pour la correction le 26 avril concert wana ezali susu concert wana selon ye moko nani Charles Tabwa nani le côté Charles Tabwa bike muto tanga kombo zela non 2700 billets à Pamba Sylvie Bati muto tanga kombo wana le côté na kombo mais yenda facilité faire a facilité faire na eloko moko te pe bakotikala ka ko facilité faire na eloko moko te poto eza ya bango te pour dur ezate so bo vandi na poto to bobotami na poto boko momo nango ya bino ezaka Congo na kokite na luka problème moko epa na yo na tio ba koka jambe po yo kwea po ata mutu so akoyi mutu asaka bongo ganyani to ganyani en fait elote maintenant il bisote to gagner lo côté so to lobi concert ezate et alokuta batu basombi ba billet. Pourquoi batu basombi ba billet bientôt là va rembourser mais kasi yango na lingi na biso faire ego la c'est un intello faire ego la asa entouré na ba bureau oyo pena tongo midi pourquoi ba réfléchir ba bureau ane ebelo côté bureau ane zobo ma faire na yango yo kasi ko na biso so muto abandi ko mona ona mobale malamu ya bien o bando biso mobale wana za bien ta za bwebo za penda na capacité na ote parce que mobale wana me lumière il faut bando lula yi bando lo ba yo kapo ana ye po batu mususu bazo e ba bénéficier na so biso ne bato mokito ye ba ati biso to ye ba ka teke eloko ezaki boy ekomi boy po na boy mais ba ye ba ebisi nga boy est-ce que na lande loko toté place wana to sala analyse te ya koyeba comment agir dans un problème pour dur faire égola yo monete libala mutu alobi ke non kende na famille à moi si nanga le 26 après c'est là reportant
Oui, ezalaka mais souka voilà. Mais moi je vous dis, mais kasi souka Sylvie ngana boya ka ba Ange Moulandela. Ange Moulandela baza bato balandelaka ba vie. Bato Ange Moulandela. C'est faire rigola beti sous concert wana ba. Nabi ken piana nano aza Ange Moulandela. Ba luka bango nyonso bazala pembe na faire rigola. Faire rigola pour na ramande soit bien. Faire rigola c'est ka ko trier yango ko mo pesa somo. Au moins de Charles Tabo encore le bâti il y a un aïe à toi qui monopole au hôtel de Makoloba pour la faire. Et puis Charles Tabo lobby parce qu'il aller que faire na lobby maman mais on va pas petit fali. Baba petit fali faire rigola ya mukolo 12 malais boye baraté. Faire rigola ngo ayebisa bino na nzembo mwa kotala kanga na miso somité kotala kanga na kotala na miso somité na nga. Faire rigoler aïe. Et puis, concert et Robert Amaté par rapport à Yanni. Ata faire rigoler, tout sur la bateau en haut. Ata teki 2500 billets. Ils ont fait rigoler. Ils ont moutouté. Comment qu'on y a qu'on a un problème, place mon problème là. Concert, ils ont reporté parce que faire rigoler. Ce concert, ils ont na minute, na bien. Sylvie, tout est normal, Mbeko. Pour dater bima, mon tu faut vendre dans un bureau. Où est la musique il y a l'époque. Où est la musique il y a l'époque il y a papa Taboulaïta. Nazo ngisonan. Ma papa Taboulaïta ba beti ba musique un mususu bazana ba bureau bien te. Faire naza bureau bien. Très bien. Tout le temps ba kizara que faire rigolo na bureau bien. Mais nazo bisayo tala que faire rigolo na bureau bien par rapport à nous. Fali poupa na clan na ye baluka ba déstabiliser. Mais Fali poupa yo ana ba grande salle roi salle ni là commis guide ya génération par rapport ya nini mama na mboko ba grand mpo baza ba kofi olomide na mboko ba zela nabi na mboka o ba weranson baza na mboko ba jibe mpia na baza ba ya génération ya Fali tozu ba faire rigola ba héritier ba Robinho na sangisi ba na lobi par rapport baza ba ya ba na koche bango ba mission par rapport ya génération par rapport à 5e génération c'est faire rigola qui guide faire rigola salisa Fali tester la maison verte fallait à salisa faire tester oh faire assez ça fallait tester oui bon fallait à biloter bah c'est tester la maison mère on a fait rigoler la chef d'orchestre et bien les va bien monter na utotala avant na ya boulot na utotala ndule mo Kofi Olomide abeta na mboka mobu azu faire ebise faire yo matana na drum titina ya kabo na doublira titina vieux Kofi Obo a fait rigoler obeta drum non bien faire rigoler c'est que ba vieux ba PC déjà place déjà mais nazo biso ba PC déjà charge wana ya 5e génération Fali poupa c'est mungala bangala bazaka bongo bandeko na bangala bolimbisa ngala balingaka kowelela kopula bango yango wana bangala ba inanga te na oyebisa bango makambo bazaka balingaka kowelela loko et puis so tali bangala balia biloko moto pende eza nombre aolia si on fait rigola amuyombe aza mutu abakota baba Congo kuna silence aosa makambo na silence pour vous dire omoni ba Ange Moulandela oyo baza kolandela concert à faire bon tika na bango na son moi je te le dis concert est bel bien toujours na programme ya robeta kaka na date wana te mais to changer date bato belé bolinga ou bien dans la vie ils appellent na tamo bu soko sa makamno mo bu et ba discrétion ça rappelle bien la vie o sa likambu mais bato ba oyeba te en fait comment ça ni mais yo ça makambu mais je vous dis que oh c'est vrai qu'il y Yaya, moi je te confirme concert il y a fait Rezali si na monaki mutu da bino ce qui Kisinjora na monaki na oye biso na monaki na concert moko boye oyo Fali abetaki na monaki nenga oloba yaka pe awa Yaya
yo un pouvoir ni obenga feraya babi lobby qui sala kalelo qui lelo a faire eza lobby a face nani passé à nani a fallu parce que fallu a sala ngo déjà yango faire ende a sala ngo place ni a sala ba photo na ba musicien o abanda ko senga na photo mutabeta Paris la défense liboso eza fallu et oui faire de loi lundi Sylvie toke non simple abeti Paris la défense faire rigolo abeti Adidas Arena. C'est trop que non bien. Faire rigolo abeti Adidas Arena. Il y a petit Paris la défense. Et ça et le roi na Congo. Oui, c'est là Adidas Arena. Oh. Non, obi abeti na OK na kaso pas. Non bien, et ça va saliter. Non bien, toke na katolo ba makamu mo ko abata mayele. Na poto wana na Paris wana to na France wana ça les aka you arena non bah ça les ebélé bah c'est na biso ko faire beta hippodrome mais si go toke non toke ezawa eza na France alors na bien yo so lati chemise no ya bo ngape ka fona lata non alors nga na lata mususo pe na moment wana na CP no bi ah moi bora couleur européenne son na pe na lati couleur bobo son na lati onde na landio yo mto sale la mbangu jamais alors on m'a dit que batu baloba makambo boy kozanga mayele il faut to ba likamuna ndenga mayele sali ya yu arena eza ya fali te po batu ba komisa ngo roi ya fali et puis monter la combo yu arena eza Kofi Olomide si o zoke si ko muntu roi Kofi Olomide azo ata ya olobela ngote abeta ngo kuka sala miki mais nazo ebiso wana eza musala ya ba Ange Mulandela ya bato balingaka abande loko ba Ange Mulandela bato babandaka likambute omona ye mutema na eka mutema moya na benga bango kutu banani ba Ange Mulandela na ba mawelisa awelisa likambu so bato balingi baye parce que obita likambu wana banda ndeni Frère Gola azana temps ya ocalculer ba insecte basé pas faliti ba insecte baza kuna ba oui baza ba insecte ya insecte comme on a piqué au te po yo capable mais je te dis si obiso tozaka ba Ange Mulandela te tozaka ba mawelisa te tango welisi zwa yo arena ya bino bo zwa il a des fans ça beta moi satina ouais oh maman wana lo bobo ke héritier watana maman na ba betia non héritier ko toza na capacité ya ko mapembe na faire gola te c'est un impoli na mamba faire ko tsaka jo héritier te ko tsaka ba petit net ko robino mundibu na bino wana alors on pèse pas faire alors on pèse toto lo ba makambo ya mukolo ko tsaka ba héritier te parce que héritier a loko mon loko te pembe na faire c'est héritier oh ya le combonezo tangama ni na chemin de la gloire nezo yokana yoka banze muni ba rembox wana pa mama ya dynastie ndama de gadzambe tala bozo ataya utala ba TikTok la bino bozo ataya utala ba Babylone bino ba mike au comprendre dynastie ezanine Frère Gola loba déjà dynastie esprit d'équipe côté ba nzembo ba toto tibu les ali côté ba vivre les mariés ali bolo ba nini côté Kofi Olomide ye moko quadra koraman les guides ya ba génération nyonso aïe ata la Frère Gola boabi non o eza poison pour la musique à Congo Kofi Olomide za deux musiciens banga na Congo abanga sindi le cœur na Frère Gola très bien. Dani Chimanga tozo continuer après avoir d'autres le 26 avril 2025 aux ala annulé tout monde qui côté a fallu pour baza komela ba champagne baza ko fêter tout monde a vidéo quoi tout monde qui vidéo bazo mela ba champagne bazo fêter bazo seka to éviter ezaki nini parce que ba penzo bazaki babité baba nene ko seka Frère Gola parce que concert on les a annulé parce que Frère Gola ndaza boy après ça ba date bien après si date na beta boy et na suko mona concert on les a na mais pour moi que Frère Gola c'est un leader Frère Gola le roi Jibem Piana pour yo beta il faut cacher bien pende pesa ma musunya bien pour yaza tata mapang
moto asombaka bamapango ebele lera oyo obeta concert ayebi ke concert oyo na obeta il faut bimisa ata 2 parcelles 3 parcelles il faut bafete parce que bayebi nga azwaka fali lokwa président ya Rwanda komo ina Kagame fali ya lokwa Kagame ntango obunda na Congo ayebi ke eloko wana eza yango recherche ya congolais lokwa ye oyiba akoyebisa bato bomoni te ngai nde mawelisa ngai nde na histoire eloko ata na histoire ya musique yo ozala te baotanga yo mpe te ozala na histoire te mais nyonso ano pembe te ozala na histoire te bahistoire ya makambo ya musique oyo bafere egola te bakotanga bango te yango moni fere egola na makambo na ye nyonso soki kaka esali mwa koka jambre ye to mwa elo mwa esalami achange date fali il faut pe masko moi fere egola lera nosala badate ya obeta concert boy fali mutema na ye koma mawelisa te mutema ekomi mutema soso nzambe lokwa yazawa eske lisimbelanga eske liyangi ya kobeta mutema soso esengaka kimia eza nango sale eza ya ni ya kofi ya ni ya fere ya ni ya fali kolo sale azali nazoyebisa yo colossal azali vraiment colossal nalobi colossal mais je te dis oyebi nga nayoka kanda natala tumwa insecte moko boye elongi mabe azovanda palo bomoni fere bazwi photo na ye mpenza boye sao bakanga ngo nde bakoma kokanga photo ya bazwi ye kaka boye mukomboso do oza mutu mene elongi ya mikomboso avant tosukisa masolo afere egola po tokotana baactualité mosusu orassuré en tant que molobeli ya afere egola orassuré bagaulois Gauloise, gladiateur, nini par rapport à prochaine date plutôt, il y a concert, il y a Paris, la Défense Arena. Selon ma rumeur, des choses ont circulé, mais qui fait regarder ta soutien. La preuve année, Ken, puis elle a sorti médiatique hier, Abini qui se fait rigoler la bêtise sous Bakate et le boko. Et tout le monde peut hériter au Atana, mais peut côté n'a pas, Abi fait render et salibo et sili. Antikalaka lisusu kobeta Paris la Défense Arena Ken pianana so koza na message par rapport et pas la Gaulois par rapport ya Ken pianana no monaka ata banda be mission na Kinshasa munoko neno ishanzaka te ayebaka koloba te tile baka na munoko ya bato ba utaka mbandaka kuna ayeba ko chanter te aza lokwa bokechu omona taza apoto bongo aoyeba français te aoyeba koloba ka bien te taba façon ya oloba ya nani pembe na fere gola nako mata lokwa landri olomide bango na fali ba eloko te ba biloko te pembe na ba fere gola ba biloko te eso so comprendre ba eloko te et puis fere gola ba niveau kutanaka na bato minene ya bambongo ya mokilo ça lokola yo arena faire gola so betango ezaka po accorger fallait puis moi j'assure na ba golo nyonso papa Hervé asali biso ka je mon robot j'ai ba sali biso ezani eza po ba bengana Charles Tabu Obi ko annuler concert et qui tape mon mais wana ba peta fali na Tabu e po ba mona ke na lati kroko po biso ba ta faire na lati pela ngando pena ya solo eza ya ba jeté solo na papa mais na oya biso eza ngando te ya ba jeté so beti bo oyoka donc toza ba ta faire gola na zo bisa yo toza ba ta faire gola oyo eza te so muta ovanda kimia otala boye omoni batu mususu ba ye o faire wana faire gola beti stade Korja fali na ndenge o sakanté fali jour moi régler ko tout mais je te dis on va leur régler comment dali tika boy banga justice na lobi atoke na makamusu te ba faire gola je te dis concert ya you arena
ndenge frère apesaka siloga ya tokoya mobondo bato fali musu baza wana pembeni na ye bakaba mades ba période ebima bango te mais moi je dis ba période ebima bango te mobondo oyo tolobela bango ba comprendre pourquoi faire egola alobaka likambo mpe kangi fali na bino banda binisa sope nini awo banda faire obeta faire egola ka nzembo ya mobondo kaka ya pamba tande kangi internet bato bakomo bina ngo na ba fête. Très bien, Dani Chimanga, Masola fait rigoler tout de suite. Et puis, pardon, on a confirmé Gaulois Union, et vous apaisez ma mourir bonne musique. Mouta Koyem Bakaloko la fait rigoler la génération au Azalité. Mouta Korjaka, ba musicien, ba studio, ba petit héritier, ba mpoukou ya ba robino, et ça a fait rigoler. Parce que lui a fait rigoler soit Bimisi, pour Bazoa. Mais bien, t'as comment fêter. Alors anniversaire il y a une année il y a concert na biso ya yo arena parce que bamone papa Hervé Zoya baotala na bien na ndenga molili déjà batala concert wana bamoni lolenge nyebetama lolenge za fallait abi tika na tinda empire du mal nanga oh fali mtatinda ki Charles Tabo. Mais Charles l'État boza petit à falit. Bako saka biso ke o to kabwana na vie. Si on fait rigoler tant qu'il y a mukolo 12 malin. Na koloba bien faire rigoler à 12 malin na molili ya monaka. Atali ba bien ba petio ba nyimba saka nga. Ko so faire rigoler bete concert wana ba Charles l'État wana baza ba petit wana ba petit fali. Et puis ba petit fali ba kosa kana ndenge mo ya osaka. Mais non biso ba petit fali. Donc fali ba petit na ba toloku. Bolimbi sanga ba ko sa le kada eza ya bango penza ya makili ya biologie. Mais non ye biso. Mais biso eza lo kwa ba tonton wana bazaka na banda lo mona bango la ti propre. Ye wana ba banka ko senga. Oui, mais bien, au moins moi la ti propre mais ye wana na ba pesanga esombela. Ba garçon bandal ba encourager ba lukambo. Ouais yo mdo ye bisanga. Na kasi te ebelo ba kenda kota fali ebele ba bongo. Ba uta no na vie wana. Siko ba poto nde chanza bango mitu. Ozo comprendre. Siko faire rigoler za bana bandalo ba banoko. Et pour na bandal banoko pe ba ali. Opena ba ye pena bo santi pena ke ba ye. Ozo comprendre. Faire rigoler a osa no makambo batu mususu na ba musique ba osa ngote. Siko yango il faut ba bundisa ye. Parce que azano mayele. Problème ya ni faire rigoler Nicolas ka ezamo elo moko. Au choix na bongo faire. Vous comprenez? Na bongo faire. Yo bino so boke bo faire rigoler binya. OK. So mayelo ezo ya awa. Moyo kokango ezato mona ka yo moko bi eloko esami bien. Papa David on soukana. Et puis moi je te dis ba spiritas va piquer. Mais moi je te dis ton frère Gola ko beta concert au Yayu Arena. Moi je vous assure Fali Poupa ba perfuser. Naba tu na nyonso naba biro ne basala faire rigoler buka kutu biro ne faire rigoler te mama yela tali ba tresi ata ba concert mususu to mo place ba perfuser Fali Poupa te mais ngana oye biso so ndo zala mpanzo kumu ngoye ba Fali na ba faire kokate option mo la jour à concert ma welisa fièvre sala na lobi baza ba ma welisa ba tutu ba yaka olobela Fali ba ma welisa ba anji mulandela ba ken piana ba maweli ba anji mulandela ta bango za rabwa so ba moni ba opeso sanfa na boduga ba maweli na bien so ba opeso sanfa ta na misu na bango kaka e bokate e ba yibe ba pesa kate ouais ensemble après avoir commis cette morote ouais ensemble a commis koyo OK malembe po abeta libanda ya mbo mais ezana ba artiste musicien mususu bano ouais ensemble na binisa lelo bakoma omona we ranson lo kwa sujet na bango amoureux qui a mokeri pour na bango we ranson na sila pour na bango we ranson akokalbi susu ko beta te na ça bango ni pardon Défense Arena. Na Défense Arena, Paris la Défense Arena, we ranson na ko beta ngote parce que temps na bango époque na bango c'est les cas les autres ça la génération
y a Kofi Olomide parce que Kofi Silakate, il y a Fali Poupa, il y a Ferregola et Fabrigas moi moqué. Donc voilà, il y a par là, il y a Robin. Par là, Sylvie n'a mis la émission Robin au Mundi Boussa Tintin, n'a ébiku tout est tina nini, moi nous héritier, ayakana, n'a évité soit héritier d'ayakana na maison, mais to so yipena n'a évité pour anin bayanaï. C'est un Tintin, ma oueli ça, y a un moment qui n'a qu'aucun artiste, soit disant numéro 1. Vous comprenez? Et pas Fali. Voilà, et puis, tango, et certes, le rôle là, Robino. A télémé à l'oba bêtise pour n'avoir un son. Exemple, les abeilles héritières, ma fabrication, Bangwana, à chaque temps, qu'il ne perd. Il faut honorer bateau, Basalanzela pour yo oya koleka. Toi, ni balobara, honore ton père et ta mère. Oh, mais bango tu Basalanzela, yo so kozo vivre, bango. Oh, papa, soit ça, ma bébé. Moi, la base, c'est qu'il y a Nzela. Okozongi se na Nzela par rapport ya iloko nini. Mso bise papa au moni na ajo komi so vandi na bongo mso okwea. Yo yebiso tanto wanozongi na Nzela. Mais so bando yebise makambo ekoko lekala mukini. Ava yo mona ngo ya sani. Amonango asalango vivango asala komba famille koma komba famille pour bino nyonso bo bénéficier. Yende mtasala famille comme ma famille. Pour te dire, Weranson, lorsque brigade a l'ongwe pas Kofi Olomide, webi kria boka. Tika balo balo bake wera asila te atemi. Est-ce que vous comprenez? Bango balo balo ba. Weranson, c'est un phénomène. Vous voyez pourquoi tu Weranson a l'oba qui a ce phénomène? Oui, pourquoi évasion? On m'a dit wenge et ça l'évasion moi ya mabe o tika la yoka batu ko ba falité. Ya mo siko ba musicien bazana ba tête dire. Le roi ba soleil wanga ba comprendre que il faut tous ba mi ba collègue ya bandeko pe ya wenge. Parce que évasion zo ya mabe. Na musique évasion zo ya mabe. Mutu na mutu akosala makambu na ye le roi ba faire. Sala yo za danger yo yebi likambo sala kasi na ndé na autre soko yebi réellement yebi musique Michel là on est là pour se kala pour na lobi soko yebi musique meta pena musique wala o mandeti na sepelaka malgré na lobeli artiste fali wana ndé no na sepela l'air basara bila o moni l'air balongwe pa ba vieux quadra et pas ba vieux wera ba fali ba faire wana ndé balongwa et pas ya ba wera ya ba quadra. Balaki ça de quoi baza capable. Oti ko yoka te faire place bo ba nolela viens chona obetanga ba koka jambe. Mais yo yebi de ya boulot. Ça la boulot terrain yango wana. Beta balé. Siko bo beta balé zo koka beta balé te okomi faire nalobi boy Weranson Paris la défense arena. Bon jouer ne lo mo boye na mo ane faire. Aux assure vraiment Weranson. Siri ya makasi. Senza beti na salwana. Na lobi oyebi ba. Oya Weranson en tout. Oyebi combien de personnes. Ça fait longtemps Weranson. Mais quasi ce qui est rare et bino mutu ba français ce qui est rare et quoi. Ils arrachent cher. Oui. Ce qui est rare et cher. Est-ce que JB na karato ebi que moi je suis bini abimara mona na mona pamba pam. Quelque chose cher. Eh, ça cher. Mais quand c'est ce qu'on va Weranson ba Kofi Olomide. Matanga ya danser on est moula. Ayaka. Ebi sanga na ba beni. Vieux jiba yaka. Voilà, obaki ka yaka. Na kata chaîne na biso pas alit. Au monde a été so tali matanga wana. Ngaza na epela bo na filmer bo. Bien papa chéri. Maintenant ye biso te. Ezate muto ayebi musa deza lo gwa yo yebi be mission na. Na ye na yebi show yebi te. Siko yo pe il faut la kisanga po ani na yebi. Lobeza lo kwa yo yebi makambu ya Kofi. Na yebi bo mimi. Voilà. Tena on peut ça ka exemple ka c'est mission kaka. Oyebi Kofi oyebi makambu Kofi ba yo yebi soke Kofi nde eza boy akoka isute akoka te ndeni koyemba zo yemba. Baby sibino za na chaise po muto akoka te face na chaise roulante. Tu vas vendre na chaise te. Ba vanda mkutu ti lelo ba otaka ba boy. Otaba jacket
na kala to koli na ba film ba ba vanda ba Jackie meta ba ajo ba komi nango mais ba otaka ba boy siko yo ba no silisa ba wera ba jibe ba pona yo wera son auto ni et puis à cause la plein à craquer yo ebi bana maison mero ba ozela wera son et Dani Chimanga pardon zela moi concert wana eza concert moko ya munene pona wera son na keke abeta déjà na basali ya minene kuna apota beta ba Zenith ba Olympia si faut ba toto la ba yu arena ba na poto est-ce que wera son na concert wana ako invité PJB Piana waza moninga na JB Piana Adolphe Dominguez ako invité bango vraiment c'est loko to souhaiter kuto sala na ba concert na bango lorsque ba concert raison na poto ozo comprendre so penda ba bando sa ba biloko wana parce que ba vie était il faut ba la ki sa ke ba tikeli génération ya ba ferré ndenga o diriger ba fali ba pesi bango penda mu pas bien pour faire mu diriger bango si on peut pas pesa bango mu pas bien tout le monde penda vie Kofi ko to azara na problème te na ba petit na el roi ba wera son ba jibe banana ara problème na bango te parce que mutema mutu batanga ngo na ba dire ya mutu ozo comprendre mutu o lo bande ni no yeba mbabo mutema na ozo comprendre ceux déjà ba concert le quoi wera o beta boy batu ba moni invité surprise jibe Piana oui mais le roni na ça ba moni invité moko boy Kofi Olomide matina podium Maman, parce que ça somme. Ça fait pire petit à Kofi Olomide. Na lobby et cause la somme. Bon terme relation vraiment ça bonne mais moi je te dis et cause la somme et cause la bitumba et puis au monde na poto wana ba otchape na ba petit là plein à craquer tant ba ka jibaye Kofi aye a invité voilà et ça plein et ça la souwera voilà et ça mais quand vraiment ko ça la idée de Nchimanga voilà lobby qui invité voilà et ça la JB Piana et ça parce que ezelo très bien ezelo il faut ba la kisa biso amour wana po bango ba kombe ba père ba komba tata pena ba we ranson ba JB siko faut pas bénéficier na misalo ba faire ba sala ba héritier watanable petit ya fait le beau là parce que comment vraiment la soupe vraiment merci beaucoup mais to ko souki c'est mission na biso boité parce que théâtre populaire eza la matanga donc bino ba comédie parce que ba tembelo boye ba katé maman ya Christiana Kwasa ya Bobi Membe maman Aline Kisi Bolingi peut-être boye ba Dani Chimanga bien te on a kana casquette ya oyo ya caméra ya émission Dani Chimanga za comédien munene dans tout bien ça deux comédien bon bah non on fait ba théâtre ya ba artiste ya munene wana ba vie vidéo na ba ba kota ba kota bango kala mingi te e ba li pe na monde ya théâtre parce que président J.P. Massamba après ça a toujours ba témoignage non vraiment merci beaucoup mon président Dani Chimanga le logo groupe Lis Boy Fondation il y a président l'a dit et Sobé ba outi ko perdre moko il y a pilier à groupe wana na kombo ya Pico a outé que ça depuis mercredi 25 novembre vraiment Tanas Benguna Tatuku Bianza et puis non c'est vraiment on répondre na ba question na ngai na kombo na yo kasi to sale na bango le moment pour ba comprendre que ça biso mais to ke la bango na normal na ba question bozuku fa ko après matanga Jennifer to mone ba comédien so mike ya mike te parce que artiste amukaza la tout le monde va comédien monsieur pe balanda ki o baza vraiment connu te et le lot to moni Pico akei pourquoi bino ba comédien bozuku fa ko Pico ba bim pas saison qui est na lié à répétition kuna na fikin ba moka moto abanzi ko ka bien tenande akoyaki na ebité na bino ba comédien et lo ni sala ki ko fa tout le temps ezaka jalousie ezaka ka bolingani te ezaka ka okuna za sire pa mulinga te toni oui na terme ko ba pena ya jalousie yango ba bandeko ba yebi tatuka mtuku bianza je crois na pesi bango ba mbote soki tukukenda ke tuyibisa banto bibi tato yo arba je peux te faire je peux te faire ba président J.P. Massamba ba yebi yango je crois Masananga Anthony pe Tatu Mutombo na États-Unis na péché bambote
tout ça, bah, Dieu est belé, les souris, tu vois, ce que tu peux te faire. Moi, je te dis, je te wash, te prête. Voilà, voilà ça tout ça dans des scène, mator na biso le ba ville de loi, ba président, ba papa Makaya, ba président l'a dit Esobé nomène basé belé ba président Massoum de Brende. Vraiment, je dirais d'abord mes condoléances na Lis Boy Fondation Mobimba parce que la président l'a dit Esobé parce que on a loba kozwa mutu na famille na ye ko bimisa na miso batu ba pesa ye pe tant confiance rotala ye c'est pas facile hein Sylvie c'est pas donné à tout le monde et puis oyebi bitumba o ba président on a ba bundaka pona ba famille na biso to balinga ba bimisa biso vraiment je sais comment ça se passe parce que ata na monde internet bana ba botami belé tobimisi belé tobimisi la biso belé donc bazana bango vraiment musala et osala au kanisi Olivier Loango mon ami to soloara to komana na utiko to sala spectacle moko na église na bango ya chapelle de vainqueur pour ba préparer nini na bango mo boy tellement kuna ba pasteur balela na fort donc mais il a qui bango agressivité donc et ça l'a eu bien. Donc, mes condoléances, c'est un artiste, comédien, qui a servi un peu Congo. Tout la différente, bichon à MJ Télévision. On doit toujours parler de cela. Oui, artiste et comédien, Azako Koufa, on a manque de moyens. Notre vie n'est pas comme de musiciens. S'il faut dire. Tout l'équipe a musicien. Tout l'équipe a musicien. ANTP, c'est ton besoin passe. Ton beaucoup faka. ANTP, ça zala awad. Et minga mona JP Massamba. Oui, tout le monde a fondation de président JP Massamba. Au monde a un problème. Au monde a un problème. Moi, je te dirais déjà, JP Massamba, déjà continue à Katina. Oui. Mais NTPC tout le monde a été président Massou. NTPC aya kasiko na sima lorsque commis voilà lorsque commis voilà voilà au moins par rapport il y a respect ba président Lombe ba président Oxygène tout ce monde là baza ambango peka batu dikamunion surtout ya liwa ça demande mikande kota mais on a déploré kaka étant que comédien likambu soki eza na moto il faut batu ba yaka bamo na loboko boko mozela makambo wana mususu et na mona président l'a dit baza na spectacle mo boba préparer na poto na ba président vu de loin parce que je crois dans la poto. Puis quoi, peut-être un ciment. Il a vraiment eu le temps de servir Lis Boy Fondation dans le Lengemo et Osakanate. Et puis, comme un chef, oui, dans Osakanate. Moi, je connais le cœur de notre président qui est Esobé. Matanga wana et Oleka inapercité. Parce que Esobaza Kombo. Esobaza Kombo. Matanga ya groupe naye. Moi, je te dis, tout le monde est en avant. Et puis, les comédiens, oui, ils sont comédiens. Tous les rappelés dans les soins où ils ont gravité. La carte, il y a la santé, on est bima, au maman Denise a fait ça. Beaucoup plus, bazoa yango, ils ont vie na bishopé, bazana ba kombo makasi na mokili. Ozomona bango nde mutu bakenda o baza ba président mais peut-être so tali ba artère o bazaka na groupe na bango ba bénéfice pena na yango te ozomona ba bénéfice na yango te pour dire to le la piko ce qui to le baga aide to le baga ngo par rapport au tali pena famille bolobi ikambo eza monene
eza monene parce que omoni esobe sel akokaté. Voilà, merci beaucoup moni. Voilà, omoni. Omoni. Voilà, omoni eloko yango. Et puis je crois par artiste musicien, so biso ba comédien to kufi, to ya kaka pembe na bango to senga bango ba aide. Mais moi je crois aussi président Saï Fiston Mavinga a aussi un phénomène parce que Pico Zala Petit n'est pas bandé quoi poto pe belé soto sengi bango bino bolinga ka ko senga ko lela mutu muso apprécie awa mais kuna ke ba penda pona ko senga tu vois quoi sert bon kaso kabaki duso ba sengi o so moni moyena aider na ngaya te obisika mutu na ngote mutu muso otalisa atena senga et puis ngaloba omoni mutu ba senga so mutu ayo senga tabilo ko lia c'est une grâce matin midi soir soto lali to la muki to senga ni panzana nzambe kuto akiri biso to senga ke chaque jour même na butu momo lali omono la muki 0h yaza wana ka ko talo senga yi mais nzambe jour moko tatika la obetela tayo bisola biso ke Sylvie moni dani joana ta semaine okuna senga semaine pour te dire que mon azaka vraiment et puis nzambe yango moni ayaka koloba créons l'homme à notre image. Pourquoi? Parce que alingaki moto asala misala oyo ye nzambe asala. Parce que je peux demander à Dieu nzamba okitate pour apesanga à cause azui motema ya Sylvie nanzela ya Sylvie obi simba $50. C'est Dieu qui m'a donné. Est-ce qu'on se comprend? Donc pour dire nous les comédiens quelque part ezaka likambo étoile so nzamba sungio batu ba sepeli no na poto ndeti comédien na biso auto kufa piko ndenga kufi boy so batu poto ba sepela na ye bazala ba kosunga ye ndeti ba kosunga président phénomène et sobe pour que ezala bien. Bon pour dire les abisoka ba comédien to kufa raté ba musicien pe ba kufa mais so tali côté ba musicien mais quand c'était so tali côté ba musicien so tali côté ba musicien ba président na bango ba pesa bango ba vie ba relation ya makasi o so pa obela na minute so malade em so zela na président ya na aide te au mona ba ya bopi membo moni ba ya Christiana kwa sababu bandino kotinga ti président ya kana aide ozomona eza mankambo ba kofio do mede basala banana mais ce qu'on a théâtre ba leader na biso belé ya théâtre ba kanga ba relation na bango pour na bango mo différence et yango moni so comédien mo boy to comédien mo ba yebani na nte abeli omona ka tout akufa muso azangi aspirine na pamba. Et par rapport il y a ba obsèque ya Pico message nini o eza message clé o ko lancer na ba comédien nyonso. Et puis, na bande qu'on a vu sur la NTPC. Non, message aux alaka depuis quoi ça l'a déjà affilié na NTPC et groupe na EP ça l'a affilié. Moi je groupe Lisboy voilà. Groupe Lisboy ya président la DSOB. Ils allaient affilié déjà na NTPC. Moi je connais le bon cœur de notre papa qui est Massoum de Brende. Aza papa ya bana, on ne peut pas venir dans la télé pour dire il est mauvais. Non. Même si bolo bala mutu mabe, bobo la mouye pas ça là. Pourquoi tu as obéta liso na ngote? Tala sala bola mboa sala bo. Non, on prend toujours le temps ya ko critiquer. Moi je connais cette cœur là et puis moi je pense déjà liwa ya Pico, mon sous-président l'a dit et sauvé déjà bengaki papa na biso Massoum de Brende pour na signaler nga na Disciple Fondation na kufeli montu et puis ndeza on a bakoma la liste ya ba comédien so de jour petit message ali mikanda ce que comme ça la maïkota na culture et art pour que aider bima pour ba honorer artiste malgré ça fait mal moi on n'a pas le choix
c'est Dieu. Très bien, Dani Chimanga, tokomi na suka, bambote pas 2 ou 3 personnes dans la caillou pour tout kabwana. Vraiment, on peut s'accorder batutu, staff tout, ya maman Mami Wanza, bambote, puis na koye pichana, maman nyonso, en vrai maman, balobi, le 8 mars, tout se préparer là parce que maman Bosembo, maman d'avenir, na événement avec $30, vous devez être là pour participer. Voilà, au moment qu'on vivre en famille bongo, ça fait toujours du bien. Vous comprenez que Corée Kei, Congo, donc vous avez un événement et puis je dirais ma femme du cœur. Association ya maman Mami Wanza yango pe makolo nango eza déjà na nzela hein les femmes du cœur bango pe ba banda ba action moko ba action kala minute je crois yo muto ozala délégué voilà na pesi mbote kaka osani koyebisa ba staff Mama Mami Wanza ki Mama Mami Wanza ndoza marraine ya soirée wana et puis voilà côté ba marraine maman na biso Mami Wanza au monde déjà a otsala pe contribution na yeso ito ozwata ya lobelango boye eza na makasi pe ya oyo ya maman Mami Wanza parce que c'est sa chaîne c'est elle qui est la patronne donc nde soki to koloba boye to koloba na kombo ya Mami Wanza donc vraiment ba maman d'avenir ba maman Bosembo donc oyo ekozala ndenge pende ezala liboso te po bango bayaka na makambo esika ekoleka penda oyo wana bamona déjà ba descente tosalaki bamona ye makambo soki yo po ye na lomeya na yo kosunga ba maman Bosembo ba maman d'avenir ekozala quelque chose de bien mbote na batu nyonso et puis babona na bino kala mingi te to banda souhaiter bino na chaîne donc plateau spécial la biso oh to banda na ngope kala wana donc vraiment bato poto nyonso on a besoin de souhaiter au bonne année au bengi biso na ba numéro vraiment au contacter moko la première dame d'Orléans madame Mami Wanza yo pe olingi balekisaka publicité na yo na kati ya chaîne ya MJ oza na agence na yo oza na nini ko hésiter te numéro ya poto eza wana numéro ya ba journaliste eza wana le seulement au komi kaka et puis ba osolola to ça la promotion ya eloko na ndeka bien Dani Chimanga est là déjà dans vos murs. Merci à toi Sylvie Bahati. Merci beaucoup. Et vraiment d'avoir merci. Oui, flatteur. Papa Darby. J'aime mon enfant. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Papa Micha de Paris. Hein, merci beaucoup. Vraiment, on a perdu. On a néré au saranate, bakabola ngana été. Puis bah, on mekarate au kabola. Merci. Nabana tout ya maman Mami Wanza, bambote na bino, nabasi na bino. Dani Chimanga est toujours là dans votre chaîne AMJ Télévision. Merci à toi, Sylvie. Merci beaucoup, Dani Chimanga. Merci, la Bilan Sobolanda qui émission. Oh, merci à la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanza. Moté ma papa Micha. Et merci, la staff tout ya Mami Wanza kuna na Orléans. On entend ma kumbote parce que tout ça, tangaki émission la biso et comme na souka. Tant déjà, bon, ça en a si n'est pas réalisateur la biso qui est tant éthiquement moukier. Donc, merci, Nabino. Émission réalisateur au gars oui yebo caméra yebo boye voilà aga polyvalent plateau n'est pas on est là merci beaucoup émission et Suki a to kutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission la biso bye.